Mungu. Na kati ya telefone na yo makambo ezali ekoedombe okepakotela. Mais soki ngombe koki fongola motema matoi koyoka. Bato na ngai bazokobunga na kozanga koyoka. Bato na ngai bazobunga na kozanga koyoka. Tikisa motema kotalaka pe RTL. Esaïe 58, verset 13. Mukolonga na nzambe ya kopema. Musala mokoto musala masolo pete. Kopi pete eza interdit. So toye tikisa motema. Kotala RTL. Kosala bakarem yo so kosala bakarem. Bamuso basala bakarem te basala so ka meliti na tongo akokoleka na poko. Parce que non ngonga nzambe sobe koki fongola oyo. Sujet ya liboso tuzalango le 25 mbotama ya Yesu Messia. Confusion de toyoka jour ba église ba toyoka sui. Mais ba comme on a mis zaki le 25 mouvement pour lini Jésus azati nzambe mindele. Biso nzambe biso mutukutu pilelo bazotanga bakombo ebele soki na biso na banzambe so na tuto bakombo ebele mais loko moko royebisa bino bakombo na biso basalaki alliance na miteko ya Moïse nyonso na Israélite bakombo na biso basalaki mitema na Israélite jura acte 2 verset 9 acte 2 chapitre moyebake tozaba liboso te kosala alliance na Yesu Messia kosala alliance na mindele na biso. Acte chapitre 2 verset 9 kotanga kuma Yesu amen awa na kati na biso tozali na bato pacte ya Medi na Elam bato mosusu bavanda na Mesopotamie na région Judea na Cappadoce na Pont pe na région Asie na Phrygie pe na Pamphylie na Égypte pe na ngambo ya Libye oze pe na Cyrène. Alléluia. Amen. 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 Tangu molimo ekitaki bakoko na biso bazalaki Libye ikote Cyrène biso na leta baza kobenga biso tozalaki na Éthiopie kote nyonso oyo tokendaki bazalaki bamindele kaka te bazalaki. Esaú na Jacob babotami jour moko libumu moko tozali mundele na mutu tozalaka moko poka teso ezali Jésus nzambe mindele Jésus nzambe biso te mpona nini abotama na mindele question abotama soki mpe abotama epaka biso question tenge ezala mpona mpe abotama na national abotama na mindele nyonso ezalaki na commencement na premier Jésus oyo ezalaki makambo oyo kosala division Jésus abotama na mindele e biso Jésus aya kopesa yango Esaïe ntango azoprofetize Esaïe azobana moni moi na Afrique na Asie na moni so moi na Afrique il faut que elakisi moi okobanda na Asie deuxième fois koya awa na Afrique pour nini moi je me suis dit Genèse 4 Genèse comment descendant ya nzambe mindele ebandi apate ya Enoki ti Noé traverse Abraham ti Jésus mokota mais race noire tolengilishaki mingi tobelisaki mingi oyo bolingo tozalaki nango te na commencement mpona ndenge nzambe apesa biso mokongo alliance ya liboso nzambe asalaki yango epai na yo alliance ya liboso nzambe asalaki yango na Adam place de elaki maka Adam azalaki mwindo mwasi ya Adam azalaki mundele boyebaka te mundele bimeli wapi mundu awuti wakoti lelo likambo na bino kosambela kultura kakasi biso kosambela kultura na nzambe ngasoki nasambe na tuni nzambe nzambe alobelaka Jésus makambo leka na première génération jusqu'au l'espace ya nzambe nini eza na sendele eza na
mondele nzambe yokela ngai soki na tuni esalanga pasi na tuni mwasi azalaki mondele mobali azalaki mwindu moni enalikaye azalaki mwindu abete azalaki meti nase bakwasi nase makambo nase nali kobeba soki boyebaka te Adam ayosala accord ya makambo mwasi na place kosikala ye po mutu acha asiaka yete asaka na pomika mutu azokiti mwasi itaka zwaki me mutu asiaka accord makambo azalaki nani soki mobali yaka muna arefize malédiction ekelekesa po soki malédiction ekokisamaki apati ya mobali kuna nzambe kusileka deuxième mwana kotema ya mibale ya liboso kaye azalaki race noire nzambe apesaki ye mayele ebele moto liboso osala bibende me biloko nyonso tongolo ezalaki kaye me kaye aboyaki koyokela nzambe na motema kaye aboyaki kotosa nzambe na motema race ni race noire nzambe kopesa race noire mokonso koyebaka te yango bomoni na Noé bana misato aboti de trois po les races noires ekoseka papa de malédiction korbola ndaga pomino kokero kapasambo ya angelezela place ya ile malédiction Noé race noire keseka papa de komulumbu papa de amori Jesus koto Esau na Jacob abota mi mundele susuna mutu pa nzamba zoso bate tanga Bible babota mi mutu munda mundele Esau mwana mukolo azokota mwana mukolo asindi petit betfelde inana atundi liboso Isaac kuturakila pi pora nini mwamwasi nazominya nzambe aendisiye libana mbale mikolo bazele kumuna yo tina suka mwela yokana ya umura kabisho na mbele yokana de problème ezaka partir commencement grand frère Esau aketeka su pouvoir na mateso kwa oyo bwaka kana oleo zele mateso kwa yeye aketeka pouvoir na ko race noire baka valer na este race noire na chaka na paste mundele ayeba ke pouvoir esa na grand frère mundele baka pouvoir sa na grand frère awutu kwa lemba pesa mateso na ya para peso pesa na no bukonjo sana ni twana Graças a Deus, pode a gente correr para ter tudo. Pode chegar outro nele, pode chegar agora na nele. Do bem sacrifício nacional. Do sacrifício, então, Jesus anele na mindele après a construção. Só que eu landi, Isaïe 18, ele 19 verset 18 après donc mona, Isaïe só profetia susu, a zona morre na África. Morre na ni Jesus. Kuna pe bala azwetsa susu bana Israel na likonda na kokende. Bokonzi oyo sana nyokolongo. Nzambe ko pesa na ekolo mususu. Ekolo le bangone bakusala. Yango moni mindele nzambe pesa ko pouvoir ndamu. So moyiba kati. Pouvoir pesa na pesa laki ya bamote bisoto mengilisha. Medangonga sengele zonga. Ngoke sengele zonga ngona. Mena kati ya nasi na pejesi to linyete me Esaya lumina moni moya. Moya zanadi. Esaya 19 verset 18. Moya simaya Egyptale Ethiopie. Tana kozosa pouvoir na Afrique na Esaïe kuna 18 bato mindele ba ko fuku na national bato mindele ba ko so ba chese ba ko zonga ko kenke ko zonga pena Afrique to beni sakira ba ko ko nzambe ya monde ko konsekete kile mindele bengoga ko zonga Esaïe 19 verset 18 mokolo wana na mboka
Egypte bavili kame kubanda koloba. Eba koloba monoko ya Bayuda pe batlango bakokata seleka ete bakotosa yawe yango ya nyonso. Kombo ya moko yango ekozala ville ya moi. Ville ya moi zala ni Yesu Mesia. Kuna pe balaki so profetiser lisusu. Bukonzi kuna mokende ko ubete. Nzamba ko pesa na kolo mususu. Yeko ko pesa so bukonzo za binote. Bukonzo na ko pesa na kolo ka pamba ko tosa usana obino kusana. Yango kimbango sino esengele Bible dima na race noire. Nana ukufisa. Nana ukufisa. Bible va commencer au lado de la confession. Bible comment en esprit. Bible comme la race noire. Et quand on se met dans le mindele, bah quand on va construire, bah tout va camper sur la mou. La baisse est comme d'âme qui a bien le vêtement. On va mettre beaucoup de Seigneur et Jésus. Donc, amen. J'étais à l'ensemble. Quel était Jésus azali pour nzambe kwako. Tango sala mokili nzambe asedi biseke na toi. Yango zolo ba mayele. Zolo mayele na sala kita nzambe azo sala mokili. Tango sala fondation ngala sala kita. Tango sala ba mali ngala sala kita. Ngala sala kita pene ye ko pese ba conseil. Proverbe 8, verset 22. Yawa sana ngai bande penza. Liboso mikele bane nyonso. Asala ngai banda kala. Liboso te asala mukidi. Tango ngana kotamaka. Ba mai bandeli ezalaki te. Mai oyi bimakana sema bele ezalaki te. Na kotamaka liboso ete bangomba ya minene na mike emonana. Na tango wana nzambe asalaki nanu mukide. Ezala bilanga to biloko oyo ezala na kati ya mokili. Nazaki wana tango ye atandaki bikolo pe atiaki bandeli ya mai ya bandeli. Tango asalaki mapata pe tango ya mai ya bandeli etombokaki tango atielaki bale ndelo oyo ba mai yango ekokoleka te pe tango apikaki fondation mokili. Nazaki pembe na ye lokola moto ayebi kotonga malamu. Bikolo nyonso nazaki kosekisa ye. Kusakana mikolo nyonso na miso na ye. Kusakana na kati ya mokili oyo asalaki na sepe kozala na kati ya bato. Amen. Amen. Yesu Mesia alobi bien nazalaki tangu nzambe azosambela konosa mokili. Na sepelaki nazala kati ya bato. Ye moko tangu nzambe asala mokili. Troisième micro, personne ne peut pouvoir répandre la bato. Et encore répandre la bato monde. Asante. Amen. Alors, likambo ezalaki kati na bato evandaki kati na bato kasi likambo ebongolaki kutu. Ozula chapitre nini? Jean chapitre 1er verset 14. Likambo ezalaki kati na bato kasi likambo etambelaki na bato likambo sime moko. Jésus ayaki te le même jour na bindele ayaki depuis na Moïse tango kutela na Moïse na nzete place seleke alliance la libota d'Israël. Liloba ya Nzambe ekomaki moto yango ayaki kovanda na kati na biso. Tomonaki lokumu na ye lokola lokumu oyo tata apesi kobele na mwana ese moko. Ye atondaki na bolamu pe na makambo ya solo ya Nzambe. Amen. Likambo ezalaki na kokati na bato mais ekobimande ebimaki. Maintenant la nation souffre. Bakwaki bameshaki na libundu ya moto mais tangu mukonzi azokota. Ndenge ebaki te oyo ya mine aza mwana mo. Eza question koza ba question. Soki nazokosa awa azomona na Jésus azomona ese kujerome nano botemite. Na mone mutu ya minei emone lisidi eneki ya za mwana mutu. Yemwa ayeba ki kombo mwana mutu ndenge. Soki Nzambe alobela ki.
roi ayebaki ndenge nini kombo ya mwana mutu soki awa nzambe alobelaki yesu mesiya azalaki yesu mesiya ye nde batongelaki temple puissance azalaki na arshona ezalaki yesu mesiya azalaki na kati soki omoni Daniel 9, verset 8, verset 25. Napesa la chapitre moko. Napesa pa titre. Mona akamona kwa telebulu kwa misatu. Kasi katreme azalaki komona mwana nda kutana na français. Daniel 3, verset 25. Totangira kama Yesu. Alors, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du peuple et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Amen. La deuxième génération. Amen. La deuxième génération. Azumwana neti mwana mutu merwa ayebaki te azali mwana mutu. Aparte Paul azopozwa sur la vision ke libanga oyo bazokomela libanga oyo ezakotambola ezali Yesu Mesiya. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3-4. Total na kuma Yesu. Amen. Libanga azako libanga ozakata wote zalaki Yesu Mesiya. Zambe alesaki bango nyonso bilei ya ndenge moko pe amelise bango nyonso mai ya ndenge moko pamba te bazali komela mai euta na libanga ya Nzambe oyo ezali kokende na bango. Libanga yango ezalaki nde Yesu Masiya. Amen. Amen. Tozolanda. Amen. Pour maintenant pour que la réseaux sociaux jour il y a 25 décembre pour que la crise soit Yesu azazamba menene. Yesu azazamba bisoto. Mon frère, prophète Mokuta pour que la crise soit. Prophète Mokuta prophétie comme qui avant. Même les prophéties Mokuta, même les Baoulé Abraham, même Moïse prophétie à la avant. Donc, makambo sasala moko te atamona ka vrai miracle ezali moni molobi ko chef somusa ba dos kasaka ba bantu ko koma ni ko chef somusa ba suka bongo ba suka miracle sere je sasala moko te akokana ko samuta ku 4 jours à 5 jours de samate akufya moni ni soit 5 jours suna batu et ça problème était il y a Jésus pour pas kotama na minete eza pour question et pour ni milieu kotama mwana mwasi ko kotama na mo pepe sala ba tu supe ba kotama na ba problème au point de pour kotama na mwasi ko on va faire kotama na mo tout yo so kutraka eza ka volonté na ya Nzambe. C'est Jésus qui prophétisait la première génération, deuxième génération, jusqu'au 3e génération. La 5e génération.